voilà na opesa 100% te mais le pe on na ozala nango na ozala wana pona mwana ya Mélodie biso pe tozana ba famille tozana ba occupation makambo eza tellement ebele moi muke o tokozana nango tokokabola ka na famille na yebi kezaka na comité moko o ba soutenir bana ba artiste ba otika mwana Mélodie te. Merci beaucoup. Logique baby ke mwana baby ke wana ndeko na bango Mélodie ke ba mwana su Mélodie te Mélodie ke ba mona su yete mais mo atika ye pa na kata mwana atika li artiste honnête autant la lelo souvent na vade morceau tout monde ça les artistes ba quoi assister ou pas si on dit malabeka okufa na vie alinga akufa kaka bien que soutien na biso ezala bien mais ce qui est fait est fait la Bible dit dans ces circonstances nous sommes comme ça mais moi je bénis le Seigneur pour ça mais c'est vrai que je vais bazolo bakia pour balanda mutu il faut ya batu nyonso ba cotiser parce que pour le président Massoum peut-être à mon ara kocha liste to kocha tes problème tes problème eza ebembe bima ekundama où est le mal mais tous années a besoin de transparence transparence bo bandango nanu na nzambe mutazu molimo ya Mélodie ala sabino pourquoi azu molimo na et puis ba comédie ba la sabino. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. mingi lokwa José de Londres boendeni tellement combien de fanatiques ebela na choité alinga kota moi 10 na tableau moko do ba fan nyonso ya Mélodie poi abande ko boka bino bo sepelaki bo bosa na te bosa assemblée tatiki mwana ya mwasi il faut tanga il faut lier azala bien bino mo boyi ba famille na biso tozana na biso na ba PDG te na ba famille na biso bino nde ba fan na biso nde bo commande ba PDG na biso ba boss na biso bo soutenir mwana ya Mélodie donc ma musu moyen ko lo bala TV ezate mais bo soutenir bo tika te bo hésiter te mwana tanga bien alia bien et ozala penza bien eza bino de côté ba comédie ko organisation mo ko na mwana bon ya munene to sali ya muketo okukandeni mineva ba futa tanda mdamt ah oui hein merci voilà Mika Bongo bonjour Emame nombre OK ramba mo voilà Mika Bongo bonjour 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 papa encore une fois mes condoléances merci d'accord un mot na batu batala yo biso soyebi ke lelo eza jour autora na dernier hommage na artiste na biso Mélodie wa tika biso un message ni relancer batu bala na biso partout dans le monde bon on a koki koloba balela na biso ka kelongo to perdre wa biso ndeko to komona ka ye lisusu te en tout cas molimo na ye epema vraiment na kimia famille o batikali na mwana ba soutenir kaka mwana ngana lobaka liwezaka nzambe ye muka permetaka tellement le maître des temps et de circonstances ezala nzambe ya ye ka lokumu ezonga le kumu ezonga ko rande ko na biso umela ki na Braza mais to moni organisation na bino ba comédien pour se mobiliser ki ko réaki mais moi polémique eza entre ba famille ya Mélodie na bino côté ya négligence on dirait bolela ndeko na bino eza cause que asala mikolo bela tourner en soute yango moni moi différence wana en tout cas na yebi mambo wana te nga nazala ite nazala na déplacement nazala na ngai na matadi na kendaki mambo na nga eza raison personnelle de nga balaki en tout cas organisation te o nga na mona ka sala nga plaisir o nga na mona ki sala nga plaisir président Elombe atikaki ya ye famille akati Braza ke point noir azu corps ya ndeko na biso aye nango en tout cas o nga na sepela ya ngwana le reste en tout cas na yebité. Si le côté absence, non, absence à Bato Ezalate, moi j'avais vu, il y avait des gens, Bato Bazaki, c'est que yo yaki retande tingana yaki 2h du matin, pour na wuti matadi na ye na yeki na babiso à force, ton na kiti na force na ba bagage na ngana zayana on a ye na veille mokche, na la liti ton 5h du matin na bimi fana pe maman muke, pour pe sanga sou makasi ya royal le longa yo na yeti. Et puis comment est-ce que vous avez pour la Mélodie, vous avez souvenir bien Mélodie. En tout cas, ba souvenir na ye bien ça ko mona ende na bando mona bande ko jouer na télé, ngana ye to zo chance ya ko jouer sika moko te, to kutana pété, to bon dans l'ensemble kaka ke to zo tenter à jouer sur scène. Atiki mwana un message. Ya on a lobby na famille baza na makasi po ba soutenir mwana. Bana ya basi ko boko la mwana mwasi, eza loko zo boko la nation mobimba. Soki oza makasi te, okoya ko perdre avant. Yo mozo mona lelo makambo eze belé kili surtout bana biso ya français na ba android o bazo zwa biso mutu ya ona oyebisa na famille o batikali na mona bazongisa mona na classe ba soutenir mwana po mama na ye o azalaki wana po na ye azali susute o ya tikali soka za mama kulutu to za mama leki azwa kaka mwana ya Mélodie ndenge moko ka ya bimisi
Vous comprenez, biso baluba mélodie ça muluba si je me trompe pas non. Pour na mona kombo ya ndaya. Biso baluba en tout cas na point rotika bana totika bana te. Famille biologique côté une famille. Non, on est là. Non, on peut ça 100% té. Mais les PO on a aux alanango, on a aux alanango pour na moi na mélodie. Biso pe toza na ba famille, toza na occupation makambo eza tellement ébélé. Moi muke o to ozanango to kokabolaka na famille. Na yebi ke za na comité moko o ba soutenir bana ba artiste, ba otika moi na mélodie té. Merci beaucoup. Alors, Renate Foucault, bonjour. Bonjour Yaya. Mes condoléances. Merci. D'abord, un mot, partout dans le monde, à travers Bissou Suebi, qui est au pédage, qui est artiste dans Bissou Mélodie, et l'autre rend des derniers hommages. Un mot, Nini, tu peux s'attendre là. On a Bissou Kaleleza Moukonaye Souka. Ok, même famille nae, bah mon est soutenu même Bissou famille nae artistique, surtout beaucoup plus pas si pour na moi na. Aux ala soutenu maman, aux ala soutenu maman qui maman tika na ba photo na ba vidéo, pas ses amis karawana. Les amis, tu as vu qu'il y a Mélodie qui est à Congo, à nous travaillons sur Kaza. Est-ce qu'il y a absence avec aujourd'hui pendant 10 ans, 8 ans ou 5 ans? Il y a un sali qui est au monde qui a absence de présence de la comédie belé. Non, ba comédie basé belé, mais bolinga bo mona ba comédien ndeni ba comédie ba tondi a basé belé. Ko joue à cause la artiste c'est ça que pour lobby au joueur qui les autres jouer tendo lo artiste. O zala ka o tika la cause la ka artiste. Pour na mboka mo boyana président comédien mo ko joueur film mo ba za président de la République. Mais si le ba référent na ka za comédien. Voilà, tiki moi moi si d'habiter aux avez maman et l'oignon ko lo la famille biologique na ye. En tout cas, on a conseil au teke na famille na biologique. Baby ke mwana, baby ke wana ndeko na bango. Mélodie ke ba mona su mélodie te. Mélodie ke ba mona su yete mais mon atika le pa na kata mwana, atika le. Artiste René, autant la lelo souvent na va dire morceau tout monde ba comédien. Ba o ba joua ki kala, disons ba maman kala. Na o bino bobimi siko moi ba différence moi ba divergence moi bozo kota bozo kanate bozo ke na créer espace na bino na habiter ça suite à quoi ba mama ba to kala ba ta kala oui ba yo kanate ouais moi ceux qui ba yé ba ke vana kwena ba msupe ba ke vana kwena bango mais zela na me souvent na ma vie morte zela na neti ba mama ali non ba mama parce que ba to kala ba to tebo ba to kala ba za da mikolo biso génération beto no ba jeune toza ba masomo to beta kezanga même tuna makolo bon baza mikolo ta mususu pona ko non ya mbote kolo ba bote poto jouer ka ba mama bazaka bango ba bineme zati ya ta mususu to batumba ye basonaki na ndenge na bango ba ya otiate ke bineme zala oui qui est moi différence c'est ça entre côté relation moko bondi za la kata musala non mona nga onde non mona tingana ami ya leki batunyosa ngai fo na mona ngati non le bien na TV inga bota mususu bana olanda anga ka tozala ko mona omona ki faut pas voilà merci voilà tout ça na Ronel Kosi Ronel bonjour chef mes condoléances merci un mot on va voir partout dans le monde la présence na art de qui te perdait qui artiste na biso mélodie ça fait un moment tout le monde présence na un mot nini pour s'attendre ça fait mal il y a bon et ça moko avec Bisso. En tout cas, je suis vraiment très touché et en oreille sango. Alors pour commencer déjà, je présente tous mes condoléances comme ça à sa famille biologique, à sa famille chrétienne et à sa famille artistique. Donc je présente vraiment mes sincères condoléances. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce que le maître de temps des circonstances. Donc voilà. Tout le monde présence na yo, tu vis que mutaza faire artiste comédien, mais tout le monde mingi génération na baza mingi binati. Tout le monde ba jeune ba moya, ça veut dire que ba jeune pour moya ba œuvre mikolo. Na comprendre question té. Tout le monde présence ba mikolo vraiment té. Tout le monde mingi ba jeune de boya. Ça veut dire bon comprendre que mikolo pe faut bo rendre bon hommage. Non, cela ne veut pas dire que le quoi ba to ya génération na ba yete. Bon déjà non mona bon bazat. Parce que cinquantenaire ezara munene bamso bakoza ya kobatama ya kobombama je ne sais pas mais nga na bi ke bato nyonso baza awa so bezaka ki biso génération auto yeza pe mabete to yokolela grande sœur na biso to yokolela ine na biso ya musala je ne pense pas que eza mabe donc on est là pour ça pour le barato le lana ba bazolela to sekana ba bazo seka pour le moment nous les artistes et comédiens tous en deuil donc voilà pourquoi tu veux partager ma wana famille artiste biologique na et bi tout juste photo pour nous quelques questions pour y aller loin de la mélodie ndi akendaki Braza et puis moi comme il a mais André Azoki soutient les comédiens tant que n'a pas si tout le monde qui vidéo c'est que là qui Amina et Abi attaque comédien mon côté bien qui pas santé il y a pour la banque c'est mais na liwa ni ko le par rapport à ma. Déjà je ne sais pas vraiment trop ce qui se passe sur internet je ne suis pas informé en tout cas que Bandeko Belaï que artiste comédien va soutenir il était bon peut-être et puis on ne sait jamais je sais qu'on appelle que Bayeba qui mais
tant sous comment occasion et ça mérite pas que Rolandaye. Donc je ne sais pas en gros ce qui se passe vraiment parce que c'est basé vraiment trop sur YouTube en tout cas c'est derniers temps c'est basé en Angleterre. Tout ce que je sais n'est que Nderazaki malade et qu'il a Koufi c'est parce que Dieu a permis à ce qu'il y a Koufa. Donc c'est tout simplement ça. Les artistes va croire qu'on assister ou pas. Si on dit malabé ka Koufa na vie alenga Koufa kaka. Bien que soutien na biso ezala bien. Mais ce qui est fait est fait. La Bible dit dans ces circonstances nous sommes comme ça mais moi je bénis le Seigneur pour ça. Mais c'est vrai jour azolo bakia pour balanda mutu il faut avoir un succès. Et ce monnaie de bambiso mélodie zaki ari suna. C'est mélodie zaki na succès. Na le bibongo. Ari suna CNT pendant. Te koza na CNT li kolongola mutu succès parce que comme on est en maratile na mon théâtre. Nga ba benga besenga ke mélodie ku fina za besoin réfléchir deux fois temps. Nebeka ke mbala mako mélodie. Bon mélodie oh. Tu comprends parce que Natala est trop, Natala mélodie trop nazara fan na ndako. Natala est trop donc succès ou pas, Batbaye billet. Aza reconnu dans le monde de théâtre. Aza ancienne dans le monde de théâtre. Et donc il a fallu pas qu'il passe dans le succès pour Batbaya. Oui, c'est vrai, elle nous a laissé pendant un moment. En tout cas, et où Meli Batumse Fubabo Sana. Affection peut aussi là, c'est normal en fait. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Ronel Kossi, Mélodie a quitté Bisso Lelo et ça vraiment jour que Kotika est dernier de mer. Est-ce que Ronel Kossi a fait moins de temps il a fréquenté Mélodie soit que jouer dans le plateau? En tout cas, 18 ans au fond de la beauté. Parce que quand on a théâtre, on a déjà voyagé déjà Kenda, à comment on a eu autant de fait en business. Vous comprenez? Donc, regret n'a pas ça parce qu'elle a joué dans la mélodie. Parce que c'est une actrice que j'aimais. Elle avait vraiment du talent. Donc, soit je joue, jouer. Surtout, Ming n'a pas de bandumba. Donc voilà, on a eu l'occasion on a malheureusement. En gros, il y a des comédiens, surtout on bateau, surtout basepela kolanda bino déjà bas spéculation bima tout autour il y a matin voilà. Ça la makasi. C'est que sûr batbalo bakaka. Tant que nous vivons, les gens vont continuer à parler. Et puis d'un côté bon après batbalo bela yo pour exister. So batbalo bela ngote c'est que exister les souhaiter. Courage à nous, force à nous, ce n'est pas facile au bon ça moko na biso. Donc Nzambalo la pesa biso makasi, a sa famille makasi, Nzambalo la soutenir moi na watiki. Parce que dans sous apport il y a battu qui les a suffisant mais il y a Nzambe ndim de suffisant. Que le Dieu des orphelins tout rappeler pour les gambamons dans Natsikali. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Na famille à Mélodie mikolo nyonso et a des contributions. Ndenga banda ko lela mikolo nyonso et a des contributions. Donc à supposer ba lokwa ba mama via ba Pati Melanga ba Marie-Jeanne Bololé depuis sanga matange ya bango batambola kaka. Batambola kaka et so mutu lokwa Pati peut-être apesi mbongo teto lukasu cotisation nini. Pourtant on a disposé que ça déjà cotisation. Donc voilà. Tomoni tour bino moko penza bo bundi sambolela ba mama. Tournine tolela ba mama. Attends presque tout ezala maman Olive, maman Denise parce que tout bino mo bozui corps, boye nango bokoti na mo bino mo organisation bino moko. Pas maintenant félicitations quand même. Ah OK, netolela ba mama wana je ne crois pas que bomo na ngo mabe. Parce que kolela maman Olive to maman Denise tolela bangote pour tokomi na suka te. Et puis ba mama ba mekisa biso na lolemo te. Ba pesa biso o ekoki ko salisa likambu o to lukela eleka bien. Donc c'est-à-dire o ba pesa ki mwandambo ekundaki, mwandambo ebombamaki. Lelo oyo soki ezaki mama na yete tozui mwandambo ebombamaki pour nonsa na makambo eza pe mabete. Tomoni vie masumu azate azana voyage tomoni papa na biso lembe yem tasimbi makambo nyonso mais tomoni ngo penda différence à makasi. Par rapport à vie masumu. Wana bo liste pe tomoni pe ba kombo bimi ya bambongo. Lokwa pa masumu na akufita voyageur oya so aye bo sangisi ba micro nyos bo yambi ya oyebisa bino pourquoi différence. Yambi poza comédien pe ganeti. Mais ya obeta lisolo pa masumu te. Obeta lisolo pa comédien pa abe présent la bino. To obeta lisolo ya Mélodie mutakufi. Sko so to komo luka matanga o elekaki na o yaki. E koma mwende to na elanga bo. Bato ebele ba oloba elango makasi koleka o elekaki. Poto koka ko kanga makambu te. So le président Elomé par exemple ye amoni bien ko tchaba liste ba kombo ya batu nyonso ba cotiser parce que pour na président Massoum peut-être amonara ko tcha liste to ko tchate za problème te problème eza ebembe bima ekundama où est le mal mais tous années a besoin de transparence transparence bo bandango nanu na nzambe mutazu molimo ya Mélodie alakisa bino pourquoi zu molimo na ye et puis ba comédien ba alakisa bino mais tomoni na butu Mélodie a uta na groupe sans souci mais tomoni na butu
bato ebele ya groupe sans souci Même lelo. mpona nini ata lelo soki bopesi nga mbongo ya transport nakoki oluka bango motu na ndako natuna pourkui baye pesa ko pe mbongo ya transport ezaka question. parce que na kati ya groupe sans souci bato baye wana te baya bamuziki na nga te mpo nayeba baye te pourquoi c'est ça le problème totuna te po blessé bango non toloba mpona information. bon na groupe sans souci oyo boyebi ki atravaille na mélodie ayaki te na butu lelo pa ye te eza nani inutile otanga tokotanga bakombo te me baza ebele te naoki deya botangi ya oma baalima mpuya tokozala monde toza ebele baréalisateur on dira ata mwa 5 bakozala na numéro ya omar ye omar aza mieux placé au répondre kolekanga bo to biso obengaki na banzonzingi ndeni so ayamba te ok so borecharge mpa na nga na obengela bino ye voilà kotala lelo ndenge olobi bamuziki tomoni baartiste ya comédien la plupart oyo batravaille kala so boye matanga bakoma ovanda part na bango bino mpe baoyo bobimisika génération montante bakoma ovanda mpe part na bino ata bambote eleka te nayebi te eza suite ya kwa wana bamuziki no ndenge oloba olingi makambo ya muziki bon mpona wana nayebi te so na se défendre nde nini mutu na mutu ana ndenge amonela makambo nga nde naye na mutuka na nga boye na kiti pa naye matanga donc toana ta mawa ta mosusu mukolo mo aza kuna ana pasi makasi koleka nga mpo ye mutu azwaki temps ya ovanda na mélodie na keimba moko boni ta mosusu ye aza dans l'émotion andimi te nakanisi ondira abetinga karadu eza matanga eza place opesa na bambote te toye kolela le plus important eza toya matanga toya opesa na bambote te donc il faut tobala na biso mpo bocomprendre ke bolongo eza ok nazwi compte randi so nga namonani na exauce kiala so tongo toseka na obenga yo omona biso même nde bamoneli bino nde babotela biso na bandako mutu na mutu azala na mutu na ye nga siko na papa te na mwana yango naolakisaki ene azala na exauce olakisaka bolingo surtout bandeko ya basi batikaka bana na bango mais koma na moma moko boye bana na ntango mosusu baosouffrir bozalaka wapi neti mwana nani obino bomona azosouffrir ebele ya pululu kutu koloba te mwasi nakomolela ntango midi pokwa mélodie batiki mwana aluka yango eva songisongi epapesa biso manga toleka papa so nakoloba nakozala clair so biso tokoki kosunga bana ya défunte Diana il faut ka bacaméra etonda boye te so tokoki kosunga bana ya défunte Diana osungaka mwana Diana mpo Diana na ngambo na réseau ya quelque part Diana azalaki réseau ya quelque part totanga kombo te mpona bokosala publicité ana bakombo ya bato ah ok eloko moko il faut to retenir même Bible elobi beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et ça normal na ndeto au monde totelemisi ba caméra boy c'est parce que mutu moko o aza mutu nanga nda yaki alobi loba mutu mususu to mso amone ngande na yende na kiti na mutu kamelo kwa na to beta lisolo te moi pour ça na pembe nanga ezate par exemple à supposer bana ya papa nanga ya grand frère nanga Chiko Pululu depuis papa zaki vivant non to mona na bangote. Or, Diana tendance à la na tournage, tozo mela, tozo tambola. Ce n'est que normal après l'Iwa Diana na zana facilité au la bana ya Diana que bana ya grand frère nanga Chiko Pululu. Merci. Donc c'est ça normal. Merci. Au paiement non. Ezaka na bosa inte papier doka ungu. Titre film ndé na mutu ezali shooté po ezape na kala. Ouais, to tourna na déjà. En tant que papa responsable, Mélodie a dit que moi, on a 8 ans. Beaucoup fait la maman à l'âge à 8 ans, moi passe. En tant que au tournant, un mot par rapport à moi, Mélodie va dire ouais, et là, on a le balabande de cognon, ce moni, causant à parents vraiment, ils a passé. Ils a passé, surtout on a eu pas sur na perda papa na maman, na eu pas sur na pena. Surtout les sous yamabe à tikali mouké. Donc, na aussi na vraiment na artiste nyonso na bandeko nyonso baida kabiso libanda soki to sala moi quelque chose to kanisa moi quelque chose pour na moi na wana tikali ezala en tout cas bien et ça la bien en plus na vie to linga te so na sali mutubola muka ye mutazong selangango na kosa mutubola mume nzamba yo futa ngango na nzela mususu pe
c'est ça on a encore le bayango wana. Merci beaucoup Papa Viokele. Tout n'a pas dispute c'est comédie tika comme la jour à matin à papé. Ouais, oya kufi aza mutu ya théâtre donc biso ba artiste comédien to appelle ndenge to lela tant to sa moi blague wana to sekate to chola te donc ça veut dire to kabwana na muninga na musalo abanda osala donc moi loko bongo pe et pour permettre biso na cadre bandeko ba otala ba comprendre que musala pe ya bandeko na etikali ça peu ça. Un jour ozwa kasa mwaliwa ya notre comédien de Mélodie ba Diamant et ça la ka ndenge ni jour akufaka. Ouais, et ça là nga pasi azandeko to joua na et to nova na et puis to na ba relation bien. Et tant on a un message à Nengwana, réflexion dans la liboso ezalaki, batie corps en wapi akufi na hôpital nini par après na yokake akufi na Brazzaville. Donc c'était comme ça ndito ça qui est fort et on comment pas na bango pour na koyeba citation tout ça. Et tout ça liba groupe tout ça to kaboli mo ndambo to zaina ngo corps yé na lelo ak opema donc voilà. Mélodie ba Diamant za mutu asala banzini na ta major zolo na ba masirika na ba Diano alaki pena mutu banzini mais ko kufa na a disparaître moi muke na monde média plus de 7 ans 10 ans mais bat musu ba lobi que les propos que pourquoi vous autres encore Mélodie comme ça on célèbre pourtant tout ce que y a asu na monde média te akena na Brazza donc abora na ngunda akena ko se réfugier na Brazza. Non, est-ce que alongwaki artiste était au groupe ça ta mort na musala mais au longwete donc Mélodie a pesa qui moi ta mort au longwate même moi ta mort mais c'est pas dit qu'à longwaki ko boka ngunda na boka ngunda ngo ka awaka na nini atayo Angola to moni bidi za Angola mi resa za Angola batu batika koloba ndenge wana fo bapesa encore respect omoni ata soda oyo azalaki na PTT soki akufi amataka pete directement donc batu bapesaka bamo bapesaka makambo ya oloba surtout soki kondo akufi donc Mélodie atiki biso na pasi na badouleur na biso bato yebaki toyebi ke totikali na mwana aza mukie donc voilà non mwana bacourage ebele aza mwana na biso so tulobi to soutenir à 100% to musu to kosa mais moi ndambu oyo nzamba bando pesa biso to bando zanga te koleka kotikela ye asombata lipa asombata mwa miliki